et puis ça ikoswana mobala ko motalisa ma famille na biso ndenge ya sala ka ngape na ko motalisa ye et puis ces discussions nzoka tant biso to discuter wala mama bokilo azoyoka na belle-sœur bazoyoka subul biso na kati ya chambre tozo discuter na mobali mbala moko kende boy wana ye pa bien yo pe kende so ba tout so ba sala noni kende kaka kende na sa posa te entoureza ki ko ganga nzoka kaka malobo na lobaki wana miss nzoka ba mama bokilo bazoka makamnya so mobali ya ke mobali abimi tama biminga pe na lamuki wana na ba 7h 6h 7h et quelques na soko na bongami na koti na cuisine mobali ake musala nga na koti na cuisine na bina bana osala biloko kolia pona mobali na ba semeki na bokilo na ngai na bandi kolamba na sisi kolamba wana pe papa nazobonga mponga mon pe fona bima opita ba partir ba 11h 12h fallait na bima na yo kaka téléphone sonné na yo ka bato bazoganga bazolo ba makenda zo ba allo bato mo bazo répondre te allo na kati na mo